cinquantenaire. Adolphe Kiamate. Matendo mingi pangi na mutungo pesa mundinga mapinga risolo betokele ama hospitali ya cinquantenaire na komuna Kasavubu mitalam na mingi na kanko kuna direction ya sayo ya sote tatu ya tuba ya kele samu na kubisa mfundi ya pangi na beto Jili Shungu wembaji opene kikumba anyasi papa wemba ya kufaka na kilumba mazule kwa kundi sole na iya ngonda lelu na bora kifumo abijana tangu alifanya kabula misiki kasani kufuaka bwana toto babosi mtimba ketu baka beto katika na toto betu kufutuka na toto buku yai msutu nati kebima awana injo majiji ya l'hôpital ya cinquantenaire bosa ikona padi pepe pamba vya mfuma iti Joseph Kabila kabange fana pesa ndi kidimbo ya kifumo kasi na kitalati na tola mfungi ya papa wimba kuiza awana banza Kinshasa kuna na Abidjan na icha Côte d'Ivoire luyalu banjela kana kupesa ni kidimbo ya kufumo pe mingi ya batu vanda kavana samna kubanza moyani papa wemba anvandaka yimbida nena tuna Congo démocratique yimbida nena inza pena Afrika gubi yai batu mefuluka bamekatona ba intia kinzenza samna kuza dila le roi de la sap tinu ya sape ikele papa wemba na kutala batu mefuluka mingi pangi micro nange. Merci à Adolphe Kianga. L'équipe de la radio-télévision nationale congolaise est rangée pour la couverture médiatique de ces obsèques, de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. Nous nous rendrons au Palais du Peuple, au village Molokai et sur la place Victoire, au célèbre quartier Matongé, au cœur de la capitale congolaise. Alors nous allons présentement passer l'antenne à l'autre équipe de la RTNC qui se trouve présentement juste devant la porte de l'hôpital du cinquantenaire. Ok, voilà, merci Dimatounou. Nous sommes devant la mort qu'on vient d'observer. Je suis passé avec Lolo Milolo. Nous venons de vivre l'arrivée du gouverneur de la ville, le premier ministre de la ville, André Kimbuta, qui venait donc faire son entrée. Mais bien avant lui, on a vu la famille de Papa Wimba. Oui, Madame Marie-Rose Amazon Wimba Ivo est arrivée, accompagnée de tous les enfants, alors vraiment de tous les enfants. On les a bien installés en attendant que nous puissions commencer. Donc cet artiste de 67 ans qui nous a quittés avait une grande famille, avec beaucoup d'amis, comme on l'a dit, Aïebana Kipé Mokili Mobimba, Poété, Lokumo Wapesi, Kaka na Côte d'Ivoire et Sika Atiki, Asinaki Kokufati, mais va essayer de prendre na mikili nyonso ya Afrique. Yango nini totelemi liboso na morgue awa gouverneur de la ville ya André Kimbuta yango auti koko Musicien Papa Wemba enveloppé Kalongo yanyo shinyo Kalongo pediaka batu mingi kasi na kotala ti na tango nikatuka na zaiko anmekonda na yoka lokole kuna Papa Wemba bakaka mutantete apandaka yimbidi Cambodge na lusadusu ya Mongisi Nchango li Kambongo bosanza bakadiaka Pesho bosi Siriana Bipoli Espera Libwaba Pepinos Runa Vigo Star nyonso ina bakuzaka salati viva la musika yaso mtembe betemona mvumbi yawina kena kuisa samu ya kwenda na kati ya Palais du Peuple yana kati ya Litoma yakena kuluta na tola ya Bantu na mutini mosi ya kufana ya kele kitimbu ya kifumu na diambu Papa Wemba salaka na incha Congo démocratique na toto Afrika pena inza bena mona ba matoma ba ambulance mutina mutindo yamna kina kuluta vana samu na kudila mvumbi ya Papa Wemba tete kola bandeko balandi ya RTNC boye komona waitando eke nzoto ya Papa Wemba yango wana esili bongo kobima ondako ya malili bongo mokambi mokonzi Kinshasa mwana mboka André Kimbuta yango ya zwami okati ya bakambi baye kwa kobimisa nzoto eye ya mowe malembe yango wana Papa Wemba atiki biso Papa Wemba ye wana bandeko balandi pinzoli na miso bato batondi baike awa kwa kolela Papa Wemba bongo nzoto ya ye kokende
malembe te au palais du peuple et pas wapi balengeli lilaka bana ya Kinshasa bana ya Brazzaville bana ya Côte d'Ivoire bipai bandeko pinzoli na miso mawa mingi komona lolenge kana langa ndembo monene asili bongo kotika mabele ma Congo démocratique pe asi bongo kende mboka ya bawa boze komona yango wana ndoto ya ezali kokende malembe na pesi maloba na ndeko anga Kimatundu. Merci Tété Kola, tous les dispositifs sont bien en place ici à l'hôpital du cinquantenaire où au pas de cadence lentement la dépouille de l'artiste musicien Papa Wemba est en train de se rendre au palais du peuple pour les honneurs, je le disais, de toute la nation, à cette grande icône, ce grand artiste qui nous a quittés le 24 avril dernier. Tsungu Wemba Dio, artiste musicien, sa renommée, vous le savez, a franchi les couleurs, les frontières nationales. Les délégations sont venues de partout dans le monde pour lui rendre ses honneurs. Et donc là, nous sommes encore dans l'enceinte de l'hôpital du cinquantenaire. Et tout à l'heure, vous aurez les images de la venue du 24 novembre. Et de l'autre côté du palais du peuple, où nous en pensons déjà pratiquement noir de monde. À Poipam, vous étiez dans la salle d'exposition. Vous avez certainement pu lire la au nom de toute l'équipe, que ce soit l'équipe, la vôtre donc à partir de la Nord, que ce soit l'équipe de Mungenza à Molokai, nous disons que nous allons faire en sorte que cette retransmission en direct soit en temps réel et nous prendrons tout le point et le point. Et donc, amis téléspectateurs, je suis en train de vous dire que dans quelques instants, vous allez venir avec nous ici au palais du peuple. C'est une très grande manifestation, émouvante du reste. Je voulais simplement vous dire que voici un lundi noir, un lundi où la République démocratique du Congo pleure son fils. La République démocratique du Congo qui pleure sa vedette. La République démocratique du Congo qui pleure et donc j'étais en train de dire que comme nous avons lu de toute la presse congolaise, et à non seulement pris ses producteurs et productrices, mais aussi les journalistes pour couvrir en temps réel ces événements. Et donc en Swahili, vous aurez la voix de Rose Feza, Antilouba Sesera, Marie-Claire Kaboku, Alingala, Bobeto, Wakeba, Anki Congo, Nadine Toto, et bien sûr, vous serez en français. Ah ouais, madame, madame. Nous sommes au palais. Alors, ça veut dire le pleur qui nous cesse d'écouler. Papa Wemba, si tu aurais pu voir comment c'est les Congolais t'aiment. Voir comment est-ce que les Congolais te plaisent. C'était donc à payer la mort d'un homme. Les Congolais auraient pu payer cher pour que Papa Wemba, simplement. Jules Chungu Wemba Dio, né des concepts de le mode père, est devenu aujourd'hui papa. Je suis en train de rappeler que ces Congolais étaient mourir en Côte d'Ivoire, à Abidjan, sur scène, alors qu'il était en train d'envisager de sa musique et de sa culture. Et donc, il est là avant que l'école arrive ici au site, au palais du peuple. Mamie, vous êtes chroniqueur musical, vous avez suffisamment côtoyé Wemba, vous l'avez entendu. Je n'ai pas envie de vous pousser à la nostalgie. Ah, merci beaucoup. Mamie, dites-moi, quelle est la dernière phrase que vous avez retenue de Wemba? Mamie. Merci pour nous avons effectivement eu le problème de notre à côtoyer Papa Wemba, à 100% star.
remercier le bon Dieu, ses amis, sa femme, amis et connaissances pour le soutien qu'il a apporté lors de sa maladie. Et au moment où on s'y attendait le moins, Papa Wemba part en pleine prestation sur scène, loin des siens, loin de son pays, loin des caméras de la RTNC qui étaient habituées à lui. Il est finalement parti de la Côte d'Ivoire en Abidjan. C'est quelque chose de terrible qui est arrivé à la musique congolaise au moment où on s'y attendait le moins. Papa Wemba nous quitte alors qu'on aurait pu attendre très longtemps après le moment. Après, il est parti alors. Moi je me dis c'est le début de son mythe qui commence. Aujourd'hui c'est un grand événement qui va se faire pour le chef d'État de Corée officiellement. Et nous sommes pris en relais par différentes chaînes, notamment TV5 Monde, pour démontrer la grandeur de cet homme qu'on côtoyait. On était ensemble, il était un peu trop simple pour tout le monde, mais c'est un grand de la musique congolaise. Petit à petit, le cortège qui amène Papa Wemba s'achemine à petits pas vers le palais du peuple où un hommage méritant va rendre à ce digne fils de la RDC qui a fait honneur au pays, qui partout il est passé a brandi le drapeau de la RDC, Guillaume Koupa Bengbach. Merci Mamie Léla, nous allons continuer notre commentaire. Je suis en train de rappeler à nos téléspectateurs que nous sommes habitués à y apporter beaucoup d'historique dans nos reportages. Vous comprendrez que nos cœurs saignent, larmes coulent parmi les reporters, aussi bien parmi les officiels. Vous verrez bien autour de vous, notre caméra plus à témoin. Tout le monde est ici. Personne ne veut rater ou n'a tenu à rater cette occasion. Les hommages que la République démocratique du Congo, par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, par le Premier ministre, chef du gouvernement et tous les membres du gouvernement, les députés nationaux, sénateurs, des milliers de fans, nombre de confrères venus de partout. Il est de bon ton donc que d'autres chaînes internationales nous prennent en relais. Cela va de pair avec la réputation d'un homme qui a corsé difficilement. Wemba a commencé à travailler petit à petit, comme tout Congolais, au village Molokai. Et nous y reviendrons là-dessus. Voici cet homme qui est parti du village Molokai pour devenir l'emblème de la République démocratique du Congo. C'est pour cela que le chef de l'État, en voyage aux États-Unis, avait déjà envoyé un message de condoléances, non seulement à sa femme biologique, mais à tous les artistes, mais aussi à tout le peuple congolais endeuillé. Le chef de l'État avait demandé la prise en charge totale. Et donc, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous continuez à voir et à vivre dans toute sa diversité, dites-vous bien, il vient de la générosité du chef de l'État qui était en train d'honorer un homme, qui est en train de nommer un artiste. Wemba, cet homme qui a accompagné le gouvernement de la République, son pays, il a tenu absolument à voir dans la venue du franc congolais comme la renaissance. Lui qui a beaucoup chanté, oui, mais qui a demandé aussi à Dieu que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Une chanson sortie au moment que nous étions dans la grande tourmente dans l'est de la République démocratique du Congo. Wemba va chanter Dieu bénit le Congo. Et cette chanson a dû apporter un réconfort moral pour nos hommes de troupes qui étaient au front, mais aussi à faire prendre conscience à tous les Congolais que c'est un danger, que c'est devenu un problème d'intérêt. Tujibamanya ni mfumo waji tunga jetu Joseph Kabila Kabange mujumuikala mulombo jini mujumuikala mbulongolo jibwa majilu amanena akangimba kamunda mwa jitu ga jetu ni wikala nchobwa kumwele lusala kumpala kwa bachi kuita muna ufanka bana ba mwena kongu bonsu basangila mubitu ba bishile shilangana bwa mujumu vwe mwikala mukwata ni tutongunuka mbulenu mbucha mbwa kunambila yonsi jimikali vitakana kuno kupale jipeple nyepitisha chikolikolu chanyi kujirose feza kalongolo. Tosa Kidila Marikele Kaboko, ni kusema kwamba tunapatikana hapa Palais du Peuple, mahali ambapo mwili wa marehemu utaweza kulazwa muda wa siku 3 kabla wende akazikwe huku kwenye shamba la wafu ama makaburi ya Necropole entre ciel et terre. Ni mwimbaji huyu Papa Wemba ambaye aliweza kukufa tangu Jumapili pale mjini Abidjan nchini Côte d'Ivoire, ambapo alikuwa akiimba, aliweza kuanguka na kukufa. Ndiyo kabisa mwili wake uliweza kufika hapa mjini. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila Kabange ataweza ili kumpatia meshani ya sifa kwa kuona kazi ambao
mwimbaji huyu Jules Shungu Wembadio aliweza kukosa kufanya kazi nyingi katika kazi ya uimbaji, ndio kusema kwamba saba siku yonso mekatuka luyalu ya mbanza Kinshasa nacheleka mazono ya Vwandaka Grand Calais Lwambo Makiadi Madilu System Dido Yongo mazono ya Vwandaka Bebe Calais Kimkester Emendea Bubu Jules Shungu Wembadio Pene Kikumba Papa Wemba 100% star Kouruyaka, maître d'hôtel, maître d'école, parrain, Lignoko Yatembe, Viebokoul, Ekumani, Bakaladia Kuba, notre père, Moussé Fulagede, Colhistoire, formateur des Udor, roi de la sap, roi de la rumba, Achele Kambazi, Yake Vwanda, Nani, Yakele Kyuvu, Mutumo Sivelenda, Pesa Mfutu na Kyuve, Kaka Mfumu Nzambi, Mvangia Ntoto, Mutuke Pesa Kaluzingu, Yachele Ka, Betu Kina Kumona, Betu Kele Awa na Palais du Peuple, Mfumbi ya Tata na Beto, Papa Wemba, Mekatuka Kubima, na Inzo ya Madidi ya Hôpital Cinquantenaire, Yakena Kota, CCBI na Palais du Peuple, Yachele Ka, Yakele Pass na Kumona Tindu nkangu mefunuka na bandila mutu mosi mebikana na Inzo Nandi kangu mefunuka samu na kuyamba pe kusiamisa mvumbi ya Papa Wemba na cheleka yakele mingi penza jambu ya mbote kasi baketula mvumbi au wanamomba ntangu mfumo isike kwiza samu na kupesa Papa Wemba yibidi ya nene kaka ya RDCV ya Afrika V kasi ya Inza bidimbu ya mbote ya ngolo ya Zulu mutindu wapesaka mzee Laurent Desiré Kabila pe Patrice Emery Lumumba cheleka mbuta Papa Wemba mekota na mulongo ya bantu ya ngolo basoda ya nkangu menwa na samu na isi na beto ya cheleka Papa Wemba memonisa isi na beto na Inza ya mvimba bubu bantu kena zona baza ba RDC ke kisika nini RDC kena todisama na nani ya kele ba mambu kena tuba masisi bia imeso pe makutu ya bantu kena kati mingi penza RDC na mambu kena luta ya cheleka mopesa ndinga na mpangi na beto Bobette Wakeba. Matondo mingi pangi na dina toto beto kelewa na Palais du Peuple wapi pai esika ebongisami pona kolela kondo alanga nzembo monene Jules Shungu Wembadio oyo atikaki biso utomia tukumi bale na minei oe ngumba Abidjan oe kolo Côte d'Ivoire talaka lelo loye bauti bongo kobimisa nzoto ya ye na ndako ya malili ya l'hôpital la cinquantenaire esika babombaki ye lelo bauti solo kobimisa nzoto pe bazali koya na yango malembe awa na kati ya Palais du Peuple esika basili kobongisa lolenge elongo bani penza pona kopesa lokumu ya suka na oyo atombolaki bendele ya ekolo démocratique ya Congo bikolo bya Afrika ya Amerika polonite na molongo mobile Papa Wemba solo alanga nzembo akende sango ayebana na molongo mobimba bato baike bazwami volonté ya Palais du Peuple lolenge bozali komona balanga nzembo bapolitiki basenatele badepute bafalingile sango bato baike mpenza bazwami awa okati ya ndako enene ebongisami mpona kolela nkondo Jules Wembadio Shungu kasi libanda mpe lokola ndio ndeko Roberto akibaba ye ebele juna jana na bazali awa bipoli na fulu yazali moko ya baembe na kati ya viva la muzika pe nzoto ya toko sala malamu te kasi alobaki likambo ya Papa Wemba alokamona sangote ye moko grand-père aye zaki na poto jina efonge puis Lutumba Simaro epa azalaki na poto kobongisa nzoto motema bebi Simaro alela bimba baleki nyonso bakokende boye pe alobi aza kokata monganga aloba te Simaro kozala na biso awa kwa etolela Wemba biso na ye elongo ezali pasi kambo ese ko biso Papa Wemba kei Papa Wemba tiki biso Papa Wemba akufi bongo lelo wana Palais du Peuple pe to zoi mama be baito akeba ezali bongo mokambi ekolo tozati Kabila Kabange ndiye aliboko pesa lokumu ya suka
lokumu ya monene lokumu o bazali kopesa na elombe o akwei lelo na nzoko tozali kolela lelo papa Wemba de pata mokonzi ya ekolo azali kotombola epo na seko na maso asalaki na mosala osungu Wemba asali na nde ozali komona bana kisasa bango wana utopa morgue ya 59 bazali bonko ya malembe na papa Wemba na biso na papa Wemba tiki biso bango banso babi bakotika la simate likabwa papa Wemba moto nyonso boy kotika na ndako kisasa ebukani mawana mitema ezali pasi ya makasi kasi